Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Shalom, na pesi bino mbote, na kombona. Jésus de Nazareth, na pamboli. Libota na kolo, peuple de Sion, bisika nyonso bozali, na montagne, na titidi ya prière. Basusu baza na repentance, basusu baza na bilan, bamisusu baza na nini oyo. Donc, na pesi bino nyonso mbote, na position bino bozo se retrouver na yango na kati na losambo. Tika nzambe ya lola apesa bino bolamu na ye bomengono eza ngolu bokutana na ye vraiment donc bozoluka na bosolo bomona ye donc na pamboli bino napesi bino mbote libota ya papa na nga bozebele lokumu ezonga na nzambe oyo abengi biso achange identité oyo achange langage na biso mono oza kolo oza impoli me nzambe asokolaka achangeaka vi ya motu. Napesi ye merci nzambo oyo nzambe apesi biso message netali babita na ye oyo toza na se na mabele mpo na mabele nde apesa biso bana bato evandelo na biso ezaka awa ye na likolo me mabele apesa na bana bato donc ye nde apesi biso message oyo biso tozopartage message oyo vraiment na kozwa ata mingi te libota na nkolo mpo message eza bref eza mokuse natika moma oyo na maboko na ye bongo topase message oyo euti epai na ye moko le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes les choses mokonzi à l'univers bazalaka mibale te de Genèse Apocalypse il n'y en a pas d'autre Dieu, il n'y a que lui. Donc Jésus de Nazareth aza nzambe mpo ye nde aza ekuke aza porte ye nde porte na biso akokotela ye nde ayebi nzela ye nde aza verité ye nde azotia bosolo kati na biso tozalaki bato na mensonge soki ozokosa bandeko okosa bien okosa leka donc me nzambe oyo achangeaka faso mpe langage ya bato aza nzambe akokumisa aza nzambe akotombola mpe aza nzambe akonetola totiki moma oyo na maboko na ye papa topesi yo merci Adonai le Dieu tout puissant kombono ekumisama enetolama ozali nzambe mosusu azali te papa na pamboli kombo na yo likolo ya bakombo nyonso ya na pas d'autre Dieu nde nauti koloba il n'y a que toi tika te kolo tongo oyo opesi biso mokolo malamu banda tobotama na tomona journée oyo te mais tu nous as accordé Seigneur cette opportunité basusu eza repentance basusu eza mokolo na bango opesi bango mpona dernier jour bamona journée ya lelo lokola Sara moni mokolo wana mpe akati motema oza nzambe obongwani te pambolama na yo nzambe ya Israel lelo koma nzambe na biso oza nzambe ya Abraham ya Isaac ya Jacob kolo ya na pas d'autre il n'y a que toi Seigneur natiki moma oyo na maboko na yo molimo mosantu ozwa contrôle ya nyonso yo nde ezala na biso yo nde esunga ngai na makasi na ngai na kokoka te lisungi ezanga na détresse eza lisungi na yo Yoshua Amashia tika te molimo mosantu opesa bana no discernement ya kocomprendre message na yo ki langage na yo na kombo na Yesu bato nyonso bayokaka te bato nyonso baza na miso bamonaka te basusu bana matoi bayokaka te me Yesu yo fungola matoi na bango molimo mosantu souffle po bayoka message oyo euti epai no poema na kosunga libota na yo na kombo na Yesu nga na bango tobombami na makila na yo nom de Jésus de Nazareth tolobi amen. Nzambe azwa contrôle ya message oyo de début à la fin azali nzambe abongwani te le Dieu tout puissant le créateur de toutes les choses nde nazoloba mokonzi ya l'univers azalaka mibale te ye nde apesi biso message eza nini nazali kosambela nafukami molimo mosantu abandi koloba makasi kati na ngai azopesa biso message nayebisa bango parce que ngai nayebi na ngai déjà Jésus de Nazareth azali nzambe c'est lui le chemin la vie et la vérité mais il n'y en a pas d'autre bazo croire que Jésus n'est pas Dieu ozomona pa na bango bazomona Jésus aza prophète na ba prophète nyonso bango bamona na mokili oyo prophète lokola Jésus akokani na Jésus azali te le incomparable ye nde akufa asekwa mata Eve akufa na Golgotha bango nyonso wana eske bakufa na Golgotha bamisu bakufa na hôpital ba dispensaire hôpital baotya bao bamai akufi mais liwa ya Jésus ekokani na ya bango te to balobaka aza incomparable ye nde akufi asekwi nzambe oyo biso tobondelaka oyo aza na bomoi donc moya kokenda ngo kutu mulai na banda ko maniola bino bien
donc po boyoka bien mais boyeba ke Jésus aza Nzambe. Esika nyonso yo ozali Jésus de Nazareth aza Nzambe te, ce n'est pas place na yo ya kovanda, quitter parce que yende njela yenda yaki akendaki boyoko molimo mosanto alobi. Molimo mosanto alobi nini? Alobi azosepela te nde bozoloba ke Jésus na Nzambe na biso aza mwindu. Azosepela na ye te bandeko. Nayebi te voix nanga so ezobima bien bozoyoka Nzambe azosepela te ndenge bato bazobenga ye mwindu. Azolinga ngo te. Aza mwindu te, alobi aza mwindu te, azosepela te, bozosepelisa ye te, bozopesa lokumu te. Kama bozosaba deba ke Nzambe aza moyindo, ye azosepela nango te. Azosepela nango te. Boza lokwa nabenga bino lokwa ba Nicodème, mayele na bino pe bungisi bino. Donc Jésus aza mwindu, pona ni mwindu, pona nini, pona prophète na biso ayaki mwindu. Yango Jésus pa mwindu. Non. Le créateur de toutes les choses, alobi aza esprit. Bino bat boko doré, botika ba débat nyonso mo doré na molimo, na bomoto te. Tant bozo préciser que aza boya, ça veut dire bozo mona pe Nzambe amutu. Mais Nzambe amutu te bandeko. Oh Nzambe na biso amwindu boye te, ya mutu te, ya aza molimo, molimo ana nzoto te. Bandeko o molimo ana nzoto te, bon Jésus. Kay Jésus ndesko Jésus na bungisi bino bo Jésus alakisa bino poso na ye. Non. Batu o balobaki bakuta na Jésus bamoni Jésus apembe bamona Jésus te. Ngana bisi bino bamona Jésus te. Jésus soki ayepa bana na ye Jésus yango bomona Jésus yango abino arandeni po ba Jésus pe ba ebele hein. Neti Jésus angasi omoni robe blanche wana ndenge ngengaka. Siko kuna na molimo na kanalikanisi te na préciser pe na tale bien ki potionné ya couleur ni kuna na molimo ba passé humain ezalaka te. Siko na la kosi bino tonga ki kuna tali bien que Jésus a mwindo. Donc Jésus wana za mwindo, Jésus wana za na éclaté. Angengisaka te po oya biso angengisaka omwana misu na ye pe misu na yo moko wa bomoto. Donc minda wana éclairage wana pole wana donc ozo comprendre que robe wana blanche parce que zo briller sa robe ozo mona ce qui a sali ngolo mais oye pa olingo yebai mais bon Nzambe na ye azaka pole. Donc pour les wana ko préciser misu no bien te clair total la poso na ye wana Nzambe oyangai soki bolingi boyeba Nzambe oyangai yangai azabongo ozo mona ke na préciser na tala pe na bien Nzambe batiaka elongi boye te botala Nzambe même Néhémie alobango na Bible batalaka ye te batiaka elongi na se Nzambe bafukamelaka ye. Bible ezoloba tout genou fléchira, toute langue confessera Jésus est Seigneur. Donc Nzambe wana bagumba melaka ye. Tongo gumba mipa Nzambe batiaka elongi na se batiaka elongi boye te otala ye oluko yeba manzaka no yeba kulia nete wana siko Nzambe abato moindo wana bolobi wana penda aza Nzambe na bino me aza Nzambe te oyo ayebi nzela solo pe bomoyi. Ozomona molimo mosantu aboyi bolobaki Nzambe aza mwindo. Likamni Saint-Esprit alobi alobi eza na Nzambe mosusu te oyo ayebi nzela. Bozo yoka bana na Nzambe. Il n'y a que Jésus ayebi nzela le chemin ndeto ba le chemin la vie et la vérité. Ka yende mutayebi nzela. Soko kangami na Nzambe mosusu Nzambe wana za na nzela te parce que ba Nzambe nyonso babenga ba Nzambe bakufa. Bakoya na se awa. Bozo mona tongo bakangi arche de l'alliance. Bakena yango. Bakotisi yango tipa na bango. Balobi baganye Dagon asungi bango bazwi Nzambe ba Israélite bakangi ye bakene njoka Nzambe mokalingaki alakisa boke bozaka na Nzambe te. Donc bakene erreur pe basali bazwi bake kotia place batia Dagon Nzambe na bango Dagon mutasungi ba bakanga arche de l'alliance Nzamba Israël bakangi porte erreur basali batiki ni mutoko kabola bitumba wana bakangi porte bakei l'homme de guerre Romana Paola Lobaka, l'homme de guerre Doudou. Donc l'homme de guerre, l'homme d'Ésaïe 42.
Esaïe 42 tanga yango yaka loko tala pression yaka nango bongo tala bibundelo azaka nango na psaume 18 soki bafulaki dago ko monoko nebisaka moto ye milinga moto ye soki kuna na kati atiaka dago boye dago kingo ebukana na litobe boye toyebi pe te soki asalaka ye ndeni na mapapu na ye toyebi pe te soki abetaka ye munduki ne po epaka na munduki soki mpe abetaka ye munduki toyebi pe te bitumbu elekaka kaka kuna toyebi ye nde elombe na bitumba ozomona général mokonzi ya mapinga na lola nde ye moto abeta dagon nzambe ya mboka mobimba nzambe na biso abuka ye moto akwesa ye na se tozalaka na nzambe te biso tozalaka na nzambe te botanga bible bien tozalaka na nzambe te tokóma na nzambe nzambe azalaka nzambe ya israele so boyebi te nzambe azoba israele ngai moko nzambe na bino nazoya ngai moko nzambe na bino nazoya ozomona olanda histoire ya Léa bien Léa na Rachel ndenge nani oyo Jacob alingaki Rachel me nzambe azopesa ye Léa laba lokola Dieu le Père azopesa ye Léa ezalaka enseignement mobimba botala oka te nzambe alingaka Jacob alingaka Rachel nde Rachel mpe na coutume na bango nani oyo nani leki akobala liboso aya te nde bapesaka eboya po atravaille encore 7 encore nde bapesi rachete zwaka yango na geste prophétique donc nzambe azoya yaka mpona israel eza lokola jacob azoyela rachel mais papa lokola laba lokola Dieu le Père azopesa ye Léa zwaka yango prophétique nde apesa ye biso israel bazelaka yesu aya me biso tozelaka ya kozwa biso tokende bango baozelo alaka bango bozwaka geste wana nini message wana prophétique ozomo ekosalisa bino nzambe oyo akoma nzambe na biso nzambe apesi biso révélation alobi jardin d'Eden ezalaka na Congo me koloba te ke nzambe soki akelaki moto mwindo liboso nde nzambe wana aza mwindu aboyi alobi bongo te aza mwindu te aza nzambe toza peuple choisi de Dieu mais lobi te nzambe aza mwindu ozomona nzambe aza nzambe atikali nzambe ye nde akeli biso nyonso biloko nyonso esalami na ye même lumière ntango bino bozotanga Genèse nzambe ya biso ya bato mwindu atia nini na mokili akrea nini parce que le créateur aza moko siko nzambe na biso ya bamoyindo wana akrea nini oyo tozolinga tobelela nzambe bakoko na biso akrea nini asala nini atikela bino nini ozomona atikela biso nini nzambe na ngai yango ya solo pe na bible ezoloba libota na ngai eza kobunga mpona kozanga koyeba ma ignorance oyo koboma bato donc bovandi bosa deba nzambe amwindu nzambe azaki ngani nzambe aza intele nzambe abuzaki boye nzambe azaki boye me atika nini me biso Jésus de Nazareth aza na makambo oyo atika ata le créateur oyo ezali papa molimo ezalaki kati ya Jésus ndenge bino bolingaka kokabola bango mais soki tolobi nanu tokende na bino na voix na ne tolobaka na ba na niveau na bino kasi tokende na bino na niveau na bino Jésus quand même atiki enseignement ozomona mpe amati na ekuluzu alongi liwa alongisi biso asauve biso bible ezoto botangaka Esaïe 53 non Esaïe 53 ezoloba nini sikoyo nzambe na bino atikela bino makambo nini na bible nini na baekri nini na bafei nini nzambe aza noir te bible oyo bino bosimbi wana misala oyo moto asalaki yango aza mwindu te bakoma ndambu batiaki ndambu balongola ndambu me ndambu oyo wana botangaka wana c'est le Seigneur Jésus ye nde atikela biso to boloba Dieu le Dieu d'amour bolobela nzambe nini po enseignement bolingo ye pa Jésus ozomona enseignement bolingo ye pa Jésus sikoyo biso ya biso atikela biso nini message elobi te ke moto aza nzambe prophétie elobi te moto aza nzambe Joël a prophétisé kala lelo pe prophétie wana ezokokisama parce que ça Saint-Esprit alobi oyo eza ntango na ye soki tosengi ye badon akopesa biso donc c'est le temps d'esprit donc ye nde azosopa mafuta na ye bato okoya biso toyaki miyibi tozalaki bandumba parce que nanga kopakola mafuta te mateka te mpo ndumba aza oyo ya boulevard te
so oza mibali misato oza ndumba oyo na sheri na bango mibale okabolaka oza ndumba eza te oyo ya boulevard. Donc epa nzambe eza impudicité epa nzambe kutu so ozaka na mobali moko boke koyaka na ene kobo osalaki ndumba oza impudicité kobo ozomona kopakolaka lisumu mafuta te mateka te yoki etikaka lisumu nde nzambe oyeba na kokangola yo. Donc nzambe alingi te tobenga ye mwindo alobi ezaka na nzambe moko oyo akela likolo na se oyo alataki nzoto tozobenga Jésus de Nazareth alati nzoto ndenge biso mpe oyo ezalaka biso te biso eza molimo oyo eza enveloppe donc tokokende mabele kotikala bomona bato mosusu nde balobaka bakufi bakosekwa bakozwa nzoto mosusu bakomata nango biso mpe tokozwa nzoto mosusu tokomata nango mais pendant ke tozalaki na mokili oyo tosaleli nzoto oyo ngai nayebisa bino ntango nakufi no nde naobima na nzoto nde nazokabwa na nzoto ya te nde molimo ya nzambe amemaka biso séparation de corps eza mpe ozotika casquette oyo ozobima ozomona eza mabele donc nzambe alataki nzoto mpo tomona ye mpo abikisa bokilo ya Pierre na fièvre mpo mwana mwasi oyo ande kotanga makila asimba ye quand même mpo nzambe basimbaki boye te ozomona esprit osimbe bo osimba ye te ozocomprendre non Philippe azoloba alakisa biso papa yalobi oyo amoni nga amoni papa mpo nga na papa toza motu moko donc ozomona nzoto wana eso trompe bino te omoni image oyo bayela bino Jésus wana misu ya foto wana nde ezokosa bino ke Jésus aza bondele te ye azalaka ne mwa mobali mo babi atournaka bafilme mosusu ya mabe noni asalaka filme bongo nzambe alingaka parce que nde bato tolobaka toute autorité vient de Dieu bakonzi totosa bango tobanga bango mais omona bango barespectaka na bango nzambe na biso te ntango mosusu bato basalelaka molili mais nzambe azosenga biso torespecte bango parce que mutu moko te na volonté ya nzambe akokoma mpe mokonzi osomona mokili oyo satana te moto amemaka yango eza nzambe moto amemaka mokili oyo soko satana alingaka kokosa bato ye nde motu chef ya mokili oyo moto aomema mokili oyo mais Seigneur Jésus elle a contrôle de tout abongisa contrôle te donc ye nde moto azomema biso na mokili oyo nzambe azosepela te nde bozobenga ye mwindo nzambe azolinga yango te nde bozoprécisele bato bozobungisa bana na nzambe ke nzambe aza mwindo botika kobungisa bana na nzambe nzambe aza noir te nzambe a noir te so apesi bino mayele ya recherche so nzambe aloba na nani papa na biso aloba botangaka makomi oyo bien bokokanga moyibi elobi te ke moyibi nde bango baza na nzambe te biso to na nzambe na biso te nzambe asali loposo nyonso nde namekaki na bomoto na nga na mayele na ngai ndambo na bijo ile comme arc-en-ciel c'est lui arc-en-ciel ezaka moko ma azodonne bacouleur nyonso donc nzambe aza nzambe asali bato mwindo asali bato pembe asali bato rouge asali bato ndeti bamisu bapena kwa jaune bamisu donc nzambe moto asali biso bongo mpe nzambe tozalaka koloba monoko moko mpe nzambe asala tokóma na minoko tokóma nango ebele ka ye moto ana nguya aza na être humain ta na nguya kosala makambo nzambe asalaki yango wana osela ye akufi asekwi bato na mokili bakoki kokufa te basekwa bato babotami na mai na makila ata Lazare asekwaki akufa ye kaka Lazare mpe asekwa te makufa mpe kaka babi mokolo Jésus akufaki mokolo bato ebele kokufa na ye bato ebele basekwa te ozomona baloba nani eza na prophète na biso moko akata motema na Congo mpe mosala nzambe moko nayebi te soki eza papa dina bala te soki nani baloba mokolo ye akufa bato ebele basekwa bato wana basekwaki bakufa lisusu ozomona bato bakufa lisusu nde Lazare asekwa tomoni ye asekwi akufi lisusu bato combien nzambe asekwisaka bato combien baprofete ya bible basekwisaki beli basekwisa bana mike mpe baprofete Élisée basekwisa mpe bato donc me miku esekwisi lisusu mutu bato yango bakufi lisusu osomona me ka Jésus nde banda ye ka nde akufa asekwa akufaka te atikala nzambe yango wana tozoloba aza incomparable yo koki okokisa nzambe na ona mutu te yo koki kolakisa nzambe na yo te kaza mwindo nzambe na ozolimite ye nzambe na aza monene makasi nzambe na aza makoki ya kosala nyonso ye nde mopesi na pema bato na moki basali pema plastique me bateli bato te me nzambe apesa biso pema
yo fele nzambe nde adesidaka moto akufa nde adesidaka moto abika ka ye nde moto aza makoki akobakisa mikolo na mikolo nde nde abakisa na bomo Ezekiel abisi okokufa lisusu te nabakiseli yo 15 ans soki ya biso banzambe ya bato mwindu bazaki banzambe incapable akobakisa mokolo moko na mikolo na bango wapi nzambe ndeka nayebisaki bino mbisi kutu elandaka place mai echolaka soki nzambe na biso mpe ya solo azalaki mwindu me penda akufi akene libela yaya me nzambe moko abamindela abimi boye abi je suis la vie le chemin la vie et la vérité c'est moi qui connais les chemins nayebi nzela ya kokende mpe kozonga nga nde porte ya kokotela na lola obolukaka akufi na Golgotha wa nzambe siko toloba na siko na ndenge ya bomoto siko nzambe abamindele abi akufi pe na Golgotha sauver bato na ye abi bao bakobelela nga bakobikisama naza na nguya na bakapasite nyonso Jésus aza nango siko akufi 3 jours na mabele sekui mutu wana sekui amati siko likolo amati likolo mama même biso ya biso koto nzambe akufa lali alamuka te nga Rebeka na olanda bamindele ya bamindele akufi asekui nalanda yanga mindele ya biso akufi alamuki te ake mabele melie ya baninga mabele sanzi epo alobaki aza na nguya non na mindele eza ka Jésus ntongo abotami nde Herode aningana na kiti na bokonzi bato nyonso babotama bozo baza banzambe baningisa bakonzi te na mokili oyo me Jésus abotama Herode aningana azanga kimia bana mike bakufa kobotama Jésus bana mike bakenda basacrifice bapeka ya kimi na Egypte ozolanda ka ye mutu aningisa Herode na kiti na bokonzi Herode abi no mokonzi mosusu akobotama te pandaki nga naza mokonzi ka ye makambo ya sala banda bobebe na ye nzambe na biso moko tasala yango ya bato mwindu ozomona ka ye to abotami lipata na kembo donc lipata ezongenga yango babengaki lipata na kembo donc étoile ezongenga bamange bamoni étoile bebe bayela offrande ya jete baor baaccent babango baaccent mpo omona baaccent eza baaccent ekole accent ezala likolo ya mitu ya boseka mpe banda to banda toseka te moni bamani baaccent obie basan eza nini oyo mamilinga wana bayeli ye kaye yobongisa to accord de Christ bobotikala nyonso nga moko bobongisa donc bozomona kaka ye bayela makambo ya bobebe ka ye mpe moto abotama na ndako ya bameme bango babotama na bohôpital babotama na bandako ya bato ozomona ye abotama na ndako bameme boyeba pourkui abotama na ndako bameme parce que ayaki lokola nyama te voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde l'agneau azala ndeni agneau anyama te nyama aloba te nyama kimia wana eza ye yokaki na obotama eza prophétique fo obotama na ndako bameme ozomona na ndako ya bibwele po ayaki lokola ebwele ayaki komipesa mbeka lokola nyama l'agneau ozomona est-ce que tu comprends mwindu te o alobi azosepela te tobenge mwindu Jésus de Nazareth aza nzambe ye nde akufaki asekwaki ye nde ayebi nzela yango wana émission na biso yango wana ndenge napesa elobi te soki nzambe akela biso bato moyindo liboso nde aza mwindu toza peuple nzambe akeli bato nyonso me toza peuple choisi de Dieu ozomona aza nzambe tozala mayele vraiment totika badébat inutile ezoédifie peuple de Dieu te mpe tolakisa bana na nzambe bomoi eza na Jésus de Nazareth bible elobi oyo aza na fils aza na vie fils nde nani c'est Jésus de Nazareth mwana na nzambe ye nde nzambe ozomona yango moni bato boli kosambela te boli kosasocie na molimo mosantu afongola bino miso balakisa bino vérité bino bozokroire oyo ezomema na minoko na bato me moto akopesa confirmation ezomema na monoko ya Rebeka eza molimo mosantu moto akoyebi biso oyo alobi wana ewuti epa na ngai asenema wana eza ya ngai te bino bozoglobe nyonso vraiment Jésus na bino aza mwindu bino kutu bolobi akuti kombo mpe Jésus te Jésus de Nazareth
Azanzambe, Nazareth Nemboko Yabotama, donc Azanzambe, Azé comparable. Tant on le Jésus de Nazareth, et ça sa différence n'a pas fait par à Jésus de Nias. Ozomona, il y a des choses que Jésus de Nazareth est comparable. Donc tout ça que Jésus de Nazareth, na kombo na ende obenga na milimo mabeso lali na pongichi. Nkombo nzambe moindo te longbawo te. Au nom de Jésus de Nazareth. Zomona esprit kei esprit mabe bimi kaka na kombo na ende milimo mabe ezotosa nzambe ba mindele ate tolanda nzambe na bango kasi nzambe aisi ba disciple tokende na ngambu kuna tokacha ale l'autre côté bakomi na katikati ya mai ni mbonge telemi satana akomeka bato mbonge telemi tempête telemi yaya babelela ye Jésus wana Matthieu na Matthieu babeleli ye alamuki alobi silence yaya nzambo mopepe ezotosa bayembango ye nde mwana na pate kubama Yesu yawe yawe yokubama nzambo banzete ezotosa mopepe tosaka aoloba na biso soki nzete ezobota mbuma te bokata yango bielongo abwakama na ebale ya biso batikela biso nini tala totika kokosa libota na nzambe tolakisa bana na nzambe nzela ya solo eza na mai moko te bana na nzambe bakosokola oyo ekopesa bango lobiko inyoaki makila na Jésus de Nazareth makila na ye alobi makila na ngai ekopetola excuse makila na ye ekopetola biso makila na ye nde eza makilo ekangolaka biso makila Jésus de Nazareth tika nzamba lola azala na bino debi ke bo comprendre message aboyi tobenga ye mwindo eza te jardin d'Eden so ezaki na Congo soki asalaki moto moyindo liboso ozolanda nde aza nzambe mwindo ya na pas d'autre Dieu alobi il n'y a que Jésus de Nazareth yenda yebi nzela solo po moyi alobi ka yende mutu akendaki ayaki pa zongi bato mosusu batikala wala mabele tokunda bango yango monaka bato ebe bakenda na batomba bato bakenda na batomba banzambe wana mais Jésus na tombo ne kuna aza te ozomona etikala vide wana etikala bango nde balobaka symbolique mais ya biso akufi asekwi ozomona abimi akeya mati likolo siko yenda ayebi nzela tant tozoba alèvement toza na se tomata oyo obenda biso na likolo wana azaka ko akendaki azozonga mais aoniata esu mabele te Jésus de Nazareth aozaka wana likolo da l'espace wana na mona na cheval blanc ya jete botuna oyebisa ngana ito monana mais na koyebisa bino te couleur na ya za nzambe po angengaka cheval amati nano ezongenga amona na cheval blanc aya telemi likolo baluku abenganga Rebecca soit dans la foi azobaluka na obenganga tuna ya oyebisa oyoka molimo mosa tuna ya oyebisa mais eza te na olobaki namonaki sandale na ye makolo na ye misapi na ye ezalaki pembe bakongole ata soki azoteya fo akotiaka lukuta ezalaka nini yango polamba mateya tika mateya kaka ndenge ezali nzambe moko akosimba mitema bato soki ata moko mibale babongoli motema na mateya na yo lokumu ezongeli papa po konkere mokili mobima mama fo bakisa nini papa fo bakisa masenema lukuta non bato babunga bayaka na verité so bazwi bato bakangi bato apres babandi kotia siko lokuta na bango te Jésus aza mwindu te Jésus aza mwindu te na molimo jambo otala sandale na ye otala siko nini na ye misapi na ye otala couleur na ye te batika kokosa bino bakosi bino vraiment bakosi bino merci Saint-Esprit na option bakosi bino bakosi aza molimo makanisa bomoto kuna ezalaka te tika boya opekisa biso nzambe ozwaka biso parce que bozoyela bana elokuta omoni tobakisi poka olamba nini video eke molai
po ani biso to sala makambo kana ndambo lokuta mona muto mbatu mndela ngoka tolo ba mendele mndela nga vérité ngo ba mata boy ba koma boy ozo mona ba entreprise abatu musuto kota ba magasin abatu musuto eza mutu moko te eza abatu belé mais bazana bo solo boyoka nyango ba komi bongo mais biso ka to sangisa kaka bo mona so ngana to sangisa commerce ndeti ba no so ba ka mingi seke ba ka oyiba mbongo opia ba mbo ba memana ndako to akala ba raisonnement moko ya wesala to échouer. Mais ce que pour to bongisa no matate na biso to bongisa no bomoto na biso to mata to za évoluer Rebecca yo oh bon ma biso to progresser na matalité na biso na bomoto na biso biso te tala bisika to kendaka tala bisika to zokota oza to za na expérience na ngote bisika to ke simba nzambe basala ne ba jeter nzambe bengi biso te poto ko kosa ba na yawe nzambe benga biso tatia bino na ba église na ba assemblée po bobanda ko kosa bana na ye non yo musala nzambe ko mo sala komisa ngo ya kwa concurrence yo leki intel mutu aleki mutu azate mutu ana grâce nengolu na ye oh mutu aleki mutu ate même protocole ndenga na bona leki na protocole na église te akabwa bakiti na leki ete aone to bakiti bana na nzambe bavanda azo bana nzambe baloko bakondi biso to kwa kutu babumbu tanzamba benga bis intercéder pour na bana ngai intercéder rôle nangeza kiza rôle intercession pour na libota na ye nazwaka muntu na memi likambo na pa na ye naza ko intercéder pour na bato na sala ka suivi ebi suivi eza mususu ngama kama ba suivi na yebite ngai nzambe na bino o abenga Jésus de Nazareth abi Rebecca ngane mutu na bengio faut intercéder pour na peuple nanga ngana kozwa neti mwana zobela na juba ni ko intercéder pour na obondela pour na mais oya suivi ko landela yango te ba bengelinga yango tozwa ko bunga na terrain yo ba bengi yo ba peso musala lokolo komo kesima misala mato maboko te ngabo bungisa na bino nganzela te ngala za da na nyokwa mimi na vina boki témoignage na souffrir mingi na lingana te na bunga nzela bo bungisa ngai te po batu babungisaka pe batu nzela bazoyelo makambo oyo okoka te jusqu'au comme otalika na Rebecca osala ya ngate ngana osala nzamba bena na sala ndenga lobena ngana psaume 32 bozotanga ngo est-ce que bozotanga psaume 32 ngo makambo yebise ngai est-ce que bozomona apekisi nga kuna biloba loba mais na loba kaka po omoni makaba bomba te za suba bomba kapo suba bomba te mapekisi nga bikuza biloba te boni yalinganga te tana biloba zomona abende nga matoi me bino bozwa kolobisa ngai biloba donc yalinga biloba te kati na ngai zomona nga na makambo na osala ezayi o ezayi te na osala te bo bungisa njana zanga lola mkola leve mabomoni ba video na chela ebino wana alevema bato musu bilambe tikali bakei bamisu batikali basimbi bitu bato ebele bakokufa malgré botie baprovision bolia baprovision te bokufa mpo bobanga nzambe te c'est le moment ya repentance sincère c'est ça nayebisa bino vérité tika nzambe alola azala na bino asunga bino to se repentir tozala na ye to akobatelaka bana no balaka fidèle na ye eza tosala mabe oboma bato osali baprovision soki ozozela esoki asi oleka te bino moni ane nyonso tokotaka ya na bato batikalaka te eza bato balekaka donc bato baolekane oyo bazo baobanga nzambe mpe bakontina kobanga ye yo obangaka nzambe tozozwa bagrâce ngolu oli kose repentir te koya komeka bato oya kotala bato soki aza so na miso amonaka soki aza so na litoyi ayokaka nzambe nde moto aomona yo alors ntango kosokipe na yo ntango kosacharge na yo yaka toujours komeka ozomona tika nzambe azala na bino yawe nzambe natiki libota na yo na maboko na yo batela bango bayeba kopusana pembeni na yo molimo mosantu koluka yo na bosolo tika bamona yo kolofongola ekute na bango bazala sensible na ekute na yo yesu masiya fongola miso na bango le paraclet fongola miso na bango bamona membe écriture bamona bayeba basosola bamona nzela ozali nzambe kolosunga bango yo ndo tindaka pe mosungi kati na biso ndo otindelanga momumbu no servante na paola na vi nanga aidanga na makambo ebele na yebaka te nzambe tindela bango pe bawumbu na bango pembe na bango basunga bana no po bakoma biso pesi biso évangile ya ndobo donc tonto ye to lobi muntu salela po yobika
eza tobanda kolanda nga na nsima lokola Messi nga naza Messi te kombo ya Messi oyo topesi yo okoki kosala na makambo ebele sunga bana na yo fungolela bango mayele sala bango bolamu bango mpe batémoigner grandeur na yo puissance na yo na bombi bango na makila na yo papa batela bango bazoluka na bosolo bundela bango bitumba ya butu pesa bango victoire elonga etalisama na kombo ya Jésus de Nazareth tobondeli bongo tolobi amen amen amen. Donc nayebi ke bo comprendre tika nzamba lola aza na bino yango na se prière mbangu likolo donc nzamba za na bino na kombo na Yesu tomona na video ya sika merci.